bato ebele bazondima te ke nakomi bien nalingaki nabunda nde na edingwe me namoni aza mwana nasengi osepelisa peuple congolais bengelanga Golbert epo atikala kaka na prise moko ya libumu me tomaîtrise yango comme ça nakolalisa ye. Maman, merci, merci, merci. Merci, peuple congolais. On a zalak nango yangwana. Donc, na zongi, otala. Donc, yen mosi, yeyo, akufite. Mamono mume puise. Mamono mume puise. Mamono mume beluke. Mudile mulale. Mubalanga na mbombe. Est-ce que mon malade a bougé à l'oquette? Bon, opéré biso 8 personnes. Bache biso na salle. Biso nyos. Donc, ça on dirait compétition. Ce que vous avez papa, mon pépé, mon pépé, mon pépé. Ce que tu es pauvre. Au moins, on a combat Moutelongwe. Moutara Koufi. Tozala ki 8. Tito tikali 2. Totikali 2. Papa. Totika. Pa. C'était ma ke na tikalinga moko. Na tikalinga moko. Bazo zela sikoyo. Ngana kata ngape nini. Ezo sala. Ta. Na kati. Baye po bachanga nzamba zomonanga na tombola loboko ndenge bakache basala kasoki bache tombe na bimisi na tie na drabo na kufite na nzambe na ngai bato ba publieki bazwa raison nzambe bikisanga nzambe salake. Nathalie de passe. Maman Denise a salingami. Koyoksa Maman Denise sonité. Balobaki mingi pona Maman Chako. Bakoloba nini pona ngai. Kayaki po bomba ba artiste. Ashiji epesa inga elobaki non malade ozanango ozana problème ya cœur en tout cas na niveau na biso toza limité tokokoka te ngabe na ko voyager ndenge nini nazokende boma te masimanimba te passeport te bozo bana ko voyager ndenge nini dimanche na fin nanga na ndaku na mona ka moto abenginga vie bitambola tambola. Oh non, yo fandi boye bien te yagana mema yo totambola côté inter to comme na nzela babengi vie bitambola tambola babe non oyebite nani Shaba azana ngalema na salle d'urgence mundweri akei dadi kitambala ke mindondo akei ti mama chakwa yeko kende petite nani Diana kei galobia koto yo pe bato songi ba journaliste bolali te pou bozo pour manga ya hotel monde to kota na WhatsApp na yebite na kombo na koyaki na mona ka stati na ye ache Vierge Marie Jésus a fait na côté na mwana pas na bandi kuganga na moni ba infirmière misa toazo ya ngabe maman Jésus ya ko tikelanga bébé awa bo pesa nga bébé nanga abi bébé nini trouble bandi wana na ebiso ke na hôpital komi ngabi wapi docteur avion décoller to kei na tala boy madame azate alors ba nini oh non ye olia sala examen covid nzoka kezwa na yetonga vaccin moyen kende zate
vo kutu vaccin olie batia na loboko batie vaccin na mupende ngala zalai nanga mutu apa je vous salue Marie na yebi nanga ko prier te place na gendoko zwa mwali te ya kunande yango sauver nga na nini na Afrique du Sud na ko bombe la binote na début bazo sala de ba démarche ba président Masumu baba président Lombe bazo ke na fondation biso to banda ko boudé biso kiria ba poudre de chasse bambalo sombo to vimba na ki tozolo batu wana bazo ke no lia mbongo bango moko soki nini tala babenga ka biso te ngako tuna bandi te na bando coopérer na docteur ngabe awa na biki oko bakisanga ta 2 mois te nsoka ye si apesi rapport na fondation eloko wana na sala yango po président ye alaka ya la sala kango na mona kango na matanga de fao aleki wana batuni moye ko sala na long azande ko nanga ya Congo Central bande kwa bandundu nyonso vraiment merci mpangi na benu mefutuka bevadila o après Kester ngike kwenda diaka wana mukele namoni pe awo tikota ya Kongo shaka Kongo awo tati to monaki ozalaki vraiment chaque fois na shaka Kongo debité boweli ni abi nani autobenga nga sikoyo shaka Kongo abisinga oza grave naza wapi basengi $3000 comme ça na pesa ye aya kofuta ngalobi mokonzi omonde tokanga ba miyibi abi asakana nanga te ayebi ndenge nga na yebana na yo epuis nga pe na kamwe soki wana problème yo muto kobenga nga epuis numéro na nga azwi wapi omonde na bando kota na hôpital na tikeli bango ba téléphone nsoka na répertoire nanga asi azwi numéro ya mokonzi omona bando ofanda mingi libanda tellement étouffement nini omona lali nanga na kiti soka ye na jeep na ye a parquer asalo ndire muto alali nzoka zozwa mga image azotinda lobi tala botala ndenga alali nzala donc azawa bazo souffrir na famille na nini okomona bato bazo benga ye ndimosi vraiment pesa numéro soki osoki muto asengi numéro nanga abi tala ndenga pandi atambola lisusu te tana numéro nanga donc chaque Congo à part ya de fao ale mbongo ebele na mukongo nanga soko mona tangi kombo na yete ngalobi yango awa akolanda bemission oyo c'est un voleur artiste en danger na ye ya kimuyibi abebisaka réputation na biso abebisi na réputation ya famille nanga grand frère nanga aza cadre autozwa pension azo komanke grand frère nanga atoloba na bato alobi yaya yandi mosi si akufaki kala na Afrique du Sud azoka soni kokendo zwa ebembe na ye yango moni mon frère soki natangi kombo ya chaka Kongo te même na matanga ya nazolanda ya de fao na yoki azoloba ne répondez pas à la téléphone ngala voilà les escrocs na koloba à la téléphone donc ozomona ke escroc elo mutu mobimba ngala wangani ye ndenge lita bemba wanga na ye era ya kawa batuna ye chaka Kongo lobi na yebi yete Il y a un temps, l'artiste et comédien Yann Dimosi était malade, qui nécessitait évacuation Libanda Yamboka. Après Kokenenaye, après les soins médicaux, les lots à Zongelbiso, Tina Oyo, la corporation a jugé bon de tenir cette conférence de presse. Sans plus tarder, je cède la parole au président Elombe
Maître Faustin Soukari, qui est le conseiller de l'association et le point focal de tous les artistes et comédiens au niveau de la fondation de la première dame, Maman Denise Nyakero. À tous nous dans la prière, mais nous allons acclamer notre Dieu. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un témoignage. Lui-même va parler pour vous dire qu'au-delà des moyens qui ont été disponibilisés pour ses soins, pour sa guérison, la main de Dieu a été sur lui. Parce que même certaines circonstances qui, au départ, ont fait pleurer les gens, à rater visa, à salibouiller, comme on dit, ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Nous allons acclamer pour ces dieux-là, les créateurs des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés tous. Nous allons acclamer pour dire merci au Seigneur. Merci. Kotal Sabino que nous avons besoin de na espoir moké tant pas que yikuna sango tambo gaza suna bo moité mais nzamba sali grâce azui soin na sengeli lelo azongi très fort en vie en très bonne santé. Tout cela n'a pas été facile et tout cela a nécessité des efforts et principalement l'intervention d'une personne qui est à la fois personne morale et physique. Nous citons Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Otobete Maboko Makasi na Lukuta na Lelo. À travers la fondation, Maman Denise, qui est la présidente de la fondation qui porte son nom, a tiré moyen pour que Yanimosi Azwa Bassouen Sengeli. Alors, il est là. Toutes les questions, Koyeba, comment s'est passé son traitement? Comment s'est passé son séjour là-bas? Il est là, il va répondre. Mais, messieurs de la presse, je sais qu'il y a une curiosité nabino, beaucoup tarana mozindo makamususu c'est kartaga parfois na oyo toeli awa. Évitez-nous des questions tendancieuses. Évitez-nous la polémique. Nous allons maintenant laisser l'homme du jour, le miraculeux, l'homme qui a reçu de Dieu la puissance pour qu'aujourd'hui Ateya Biso Toyokaye, il s'appelle Noélia Nimosi Tobetele Maboko Makasi. Merci président Elombe. Merci Baninga Nanga. Merci président Masumu. Merci Engalupa. Merci Mère Bip. Merci Tata Mwasi Abana, Tata Mwasi Abana, Bazebele Kuna. Cartouche côté yo tozalakano yo kutu muto pasala émission asuka petit bongo ça banda robenganga pa pamba en Afrique du Sud bon tellement na banda sola mingi en anglais na mona na baby tananga anglais na yo te parce que olinga ko yo ke loko moko te vraiment merci kaka na lisungi ya maman Denise première dame ou à Salaï que tous ou carte qui en na sali presque une année na HJ bambongo on va dépenser banda kiawa na HJ wana l'histoire maman chaque kufi ngazala na salle déjà 30 jours kuna. Même témoin baza maman chaque koufi ngibaki que maman chaque muto koufi balobi non yendi mosi muto azala hospitalisé awa deni bozo kose la maman chaque même basango imaki donc maman chaque koufi il fallait qu'on démentir ngakuter nazala ikuna tellement nazo yo kaba collègue na biso mususu nde bazo critiquer HJ ngabe ai ngako kende na nga yango seke na kozwa tongata ya mayawa po ndenge bazo critiquer nazala yo mo nazo sola na ba docteur talaka ngabe non bolanda wana te liwa eza ya biso nyonso eza erreur te peut-être nini et ya koleka tout justement HJ et Pesainga
le baki non malade oza nango oza na problème ya cœur en tout cas na niveau na biso toza limité tokokoka te tosaleli au rapport médical na ndenge okende na étranger badeterminaki pays te na tuni docteur nga bi ba pays nini oyo baswaniaka problème ya motema ebisenga bon Afrique du Sud, Maroc, Sénégal, na poto à France tout justement elle appelle ça qui rapport médical na kepe na fondation ngabe na problème nanga en tout cas na HJ vraiment balobi faut ba évacuer ngabe na ko voyager ndenge nini nazo kende boma te masimani te passeport te bozo bana ko voyager ndenge nini président za wana témoin eye ko coïncider dimanche na fin nanga na ndaku na mona ka moto abenginga vie bitambola tambola oh non yo fandi boye bien te yaka na mema yo to tambola côté inter to komi na nzela babengi vie bitambola tambola abi non oyebi te nani Chaba aza na ngalema na salle d'urgence comme to komai na inter abi bon totala nanu Chaba nani ti toke to parquet devant ngalema liboso to tuni babe batu bamoni nga babe yani mosi boni santé sikonga na za bien abi tout justement ndeko na bino azawa toza ba 16h toza ba 16h erto che mutuka liboso ba docteur bazoya tozoto ndenge nini non aza bien nzoka wana bazokosa biso après baye non mais bolongola mutuka wa bokendo cha kuna liboso nzoka po bazwa temps ya kobimisa corps ya Chaba ekende morgue eto baluki tout le monde a battu bazo na mwasi na yako ya baga ya ndimosi kutu ba journaliste ba yakinga bite pardon bo filmer ngate esalinga pasi mundweri akei dadi kitambala ke mindondo akei ti mama chakwa yeko kende petite nani Diana akei galobi koto yo pe bato songi ba journaliste bolali te pou bozo pour manga ya hotel pouf akufi kofana ndako bo mais kuna ba publier mutazo le gars mais yo ba publier ngabe botika biloko wana ti gomoni lendi wana na ndako en tout cas madame a remarqué que santé ça bien te lobi photo zongo hôpital bakotisinga na hôpital na butu wana pa ba meminga nanu na sali scanner na butu ba examen bele ba salisinga pa hospitalizenga na tungu na grand frère abenginga obi osa wapi ngabi nazana semka ozo sala nini ngabi no nazo hospitaliser balobi nazana covid abi non faut voyager lelo. Maman Denise a loué déjà avion comme à 16h, faut kende. Lelo. Nazui téléphone au monde tokota na WhatsApp na kiebite na kombwana na koyaki. Na mona ka stati na ye ache Vierge Marie Jésus a fait na côté na mwana. Pas na bandi kuganga. Na moni ba infirmière misatu bazoya ngabi maman. Jésus a yako tikelanga bébé awa bo pesa nga bébé nanga. Abi bébé nini?
trouble bandi wana na yebiso ke na hôpital ekomi bwe ngabi wapi docteur nga nazo sala nini bo pesa nga mwana nga mama Denise sa luaki avion na kende nanga ekomi tapage na ba malade masusu donc na komi ko indisposé bango bakoti singa pa na koti wana pa batenga ba pareil qui avion décollé tokei natala boy madame Azate nini oh non ye olia sala examen covid nsoka kezwa na yetonga vaccin moyen kende zate bo ba kutu vaccin olie batia na loboko batie vaccin na mupende nga pe tellement na manoye nga na matina nga donc ya kola tozo kende nga moko na ba pilote na copilote siko na komi na nzela tellement na komo tcha trouble ti na avion nga lobi et puis afana kende heureusement na ndako na mona ka mama moko yaki oh non baso bengo na pasteur na biso na ngaba Gilles Bumba Dieu de Sikatenda na sala na sir na kenda toki 4 dimanche place penza ngala zalai na nga mutu à part je vous salue Marie na yebi na nga ko prier te place na gendoko zwa mwalite ya kunande yango sauvenga na nini na Afrique du Sud ba opérer biso 8 personnes ba che biso na salle biso nyos donc ça on dirait compétition ce que boyo ka motere papa mon bébé ce que tu pas au moins na combo mutelongwe muta kufi tozala ki 8 tito tikali 2 to tikali 2 papa to tika pa c'était maké na tikalinga moko bazo zela sikoyo ngana kata ngape nini ezo sala ta balobi bozela bakende morgue nzela moko papa babe akala mingi te baye bamona edimne balobi yandi mosakei na infirmière baleli ba regretter po ezalaki soki ebeti pa bazwi dra directement baye bacheyo bazipio donc ainsi 2 infirmières baye na dra per na kati pa baye po bachanga nzamba azomona nga na tombola loboko ndenge bakache basala soki bache tombe na bimisi na tie na draboy na kufite na nzambe na ngai na kozonga na cercueil te lobi nzambe na ngai songanga na zonga na cercueil te sango deja si bapanzi si na kufi mesala yo binayaki etumba ya yo na Satan vraiment Satan longa bato ba publieki bazwa raison nzambe bikisanga nzambe salake natali bene passe mama Denise salinga koyokisa mama Denise sonite balobaki mingi mpona mama Shako bakoloba nini mpona ngai kayaki po aboma baartiste nga kutu na bandi te na bandi okopere na docteur ngabe awa na biki okobakisa nga ata 2 mois te nsoka ye si apesi rapport na fondation namona fondation ebenginga oyandi mosi lelo toza lendi préparé ozozonga mercredi nga ata nazokende intervention na Goma ngo kaka boye pressé
nga boko pousse te ova avion ezala kaka mercredi na samedi. En tout cas samedi vol les annulé faut kaka mercredi nga si qu'on a tali j'espère o ba le calendar kunanga ba mona ka bana nga baza presque pembe nga nazalaki pembe ke na bakisi nga na lukata exception na pakola na zonga pembe mais ozala ko obligé alobi non vol commis vendredi nga alobi bon ce qui n'a dit que ba kanisa na za intérêt ya bo monaki vendredi billet na yaki na ko bombe la binoté na début hier bazo sala de ba démarche ba président Masumu ba président Lombe bazo ke na fondation biso to banda ko boudé biso kiria ba poudre de chasse ba mbalo sombo to vimba na ki to zolo ba batu wana bazo ke no lia mbongo bango moko soki nini tala babenga ka biso te mais or ke ba banda ko préparer bo lamu na biso tala lelo ekuti eloko wana na sala yango po président ye alaka ya la sala kango na mona kango na matanga de fao aleki wana batuni moye ko sala na long azande ko nanga ya Congo central bande kwa bandundu nyonso vraiment merci mpangi na benu mefutuka beba dila o après Kester ngike kwenda dia kamano mukele bato ebele bazondima te ke na komi bien nalingaki na bunda nde na edingwe me namoni aza mwana nasengi osepelisa peuple congolais bengelanga Golbert epo atikala kaka na prise moko ya libumu mais to maîtrise yango comme ça na kolalisa ye mama merci peuple congolais o nazalaki nango ya mwana do nazongi otala donc yen mosi yeyo akufi te mamuno mume kwise mamuno mume kwise mamuno mume beluke mutile mulale mubalange na mbombe ya melale. Est-ce que mon malade a bougé à l'oquette? Na moni pe ao tiko tanga Congo chaque Congo tu ao tandi to monaki ozalaki vraiment chaque fois na chaque Congo to ebité boweli nini na chaque Congo moni soki na tangi kombo chaque Congo te kokenanga ya suka na semka na benga efale na kendo zwa réponse hein na sala ke examen efale na zwa réponse na kende na ye ezalaki lundi mbule ezobeta ya lobia ya mosi kita kota nga na ke parke mutuka na kiti na bando kende malembe omoni na semke eza mwa ngombo ozokota ye nzoka zwi telefone azo filme ngai na koti après olia landanga non a longwe akena na Palm Beach te na Palm Beach te na Garden na nini place ba mamba te ka bilamba na nini na Baoba akoti na Baoba azo sala émission na journaliste mo ya mwasi ngana koti docteur abenginga pour appeler nga suite na mona appel ya DG ya DGI abenga Noël aux hospitalisés na SMK depuis quand nga lobi non na vie kozwande suite ya examen na salaki abi ekozwa nini abi kaka sikoza na nani ngabi non ndenge na saboye na zanga moko abi nani autobenga nga sikoyo Shaka Congo
abisinga oza grave naza wapi basengi $3000 comme ça na pesa ye aya kofuta ngalobi mokonzi omonde tokangaka bamiyibi abi asakana na nga te ayebi ndenge nga nayebana na yo epuis nga mpe na kamwe soki wana problème yo moto kobenga nga epuis nimero na nga azwi wapi omonde na bando kota na hôpital natikeli bango ba telefone nzoka na répertoire na nga asi azwi nimero ya mokonzi kokodioko abelaki yango nakendeki na bureau nga bureau na ezala wapi kota beach nga bi ye aza na DGI na kota beach donc nzoka ofuyaka ba numero na nga epo senge $3000 ndenge nini omona banda ofanda mingi libanda tellement étouffement nini omona lali na nga na kiti soka ye na jeep na ye a parquer asalo ndire mutu alali nzoka azozwa mga image azotinda lobi tala ndenga alali nzala donc azawa bazo souffrir na famille na nini okomona bato bazobenga ye ndimosi vraiment pesa numero soki mutu asengi numero na nga abi tala ndenga fandi atambola lisusu te tana numero na nga donc Chaka Congo à part ya des fao ale mbongo ebele na mokongo na nga soko mona tangi kombo na yete ngalobi yango awa akolanda bémission oyo c'est un voleur artiste en danger na ye ya kimuyibi abebisaka réputation na biso abebisi na réputation ya famille na nga grand frère na nga aza cadre autozwa pension azo komanke grand frère na nga atoloba na bato alobi yaya Yandi Mosi si akufaki kala na Afrique du Sud azoka soni kokendo zwa ebembe na ye yango moni mon frère soki natangi kombo ya Chaka Congo te même na matanga ya nazolanda ya de fao na yoki azoloba ne répondez pas à la téléphone ngala voilà les escrocs na koloba à la téléphone donc ozomona ke escroc elo mutu mobimba ngala wangani ye ndenge lita bemba wangana ye era yakawa batuna ye Chaka Congo lobi na yebi yete akesomba kwanga munene na bakongo ya kocha okolo kwanga c'est un voleur ngana lobi yango na yebi ke bakonzi bayambaka ye mais c'est un voleur